bamama wana kokaramate. Bana Congo, batata, bamama, baleki bandeko. Ya liboso, tikana tonda mingi. Bamama, bapapa na baleko bauti musika. France, bamususu na kati ya province, si musika. Namonaki mama moko, ayaki na bebe na ye. Afuti tike ye moko. Totela makili susu lelo pona koya kolakisa. Liboso, combat na biso na diaspora ekokufa jamais pe ekufa jamais. Ingeta. Nyonso bakanisaki ke po bake koluka lukula ba o baba nzoi koluka nani oyo boye ke ba biso awa totikali ke to poto monika abande komingi bakei ke bomikosa maki. Boko kuta biso toujours sur votre chemin. Ingeta. Tokolanda ko combattre bino jusqu'à la mort, jusqu'à la victoire. Jusqu'à la victoire. Ingeta. On a lobby vieux. Faut le voir pour un lobby vieux. Ba boyebi likambo tela mela kilelo. Likambo moko na mukilo yo boye. Même ba bien. Oh bakende ko penga ko exterminer Amérique baloba. Mabele. Et pas milimo ya bakoko e kundama yo mwana. Soki même otiki ya mo abandonné ozali susu mwana te. Ya. Ozali susu mwana te. Ya. Bande ko bateki mboka. Beke ko sangana na bapai po bateka mboka. Na sima ya oyo boye banda de siècles bayaki ko soumettre biso na esclavage. Matondo. Jamais. Totela makipo nango. Et lelo ezaki mukolo ya liboso le 17. Ezali mikolo mibale. Lobi lisusu. Ingeta. Bandeko bino bato botikalaki na bandako na makambo na bino. Est-ce que boyebi likambo bozo sala? Est-ce que boyebi likambo bozo sala? Tozali awa pona nini? Toyaki awa pona nini? Pona mabele. Tokokaki kotika mboka oyo ya Congo etonda miel. Soki na nini balobaka toya kosala oyo botosala kawa boy. Ndenge nini penza botelami te pona koya kosangana ndenge tosangana boy. Pona koyebisa bato boy. Congo ezali ya kotekama jamais. 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 Mboka bomoni ndenge bapalestiniens bakoma bokoma biwelewele partout na mokili mobimba bolingi yango bolingi likambo wana biso bato nzambe apesa mboka oyo boye meki eleki pena mboka mobimba bomengo na nyonso bato bazali ya boye fo boyebaka ke bakoki kozala bakoki kovivre te soki biso totelami tozwi lisusu tozwi mboka na biso po ekende deja na maboko ba oyo batiraka biso kuna badictateur po bazwa moyen ya kozwa nyonso balingi tolobaka te yango wana bolingi lobi fo botelama epai nyonso bozali boyoka boya tolakisa bango toyebisa bango ke attention likambo wana eleka na 1885 plus d'un siècle après bolingi korepete yango lisusu manœuvre na bino wana esila te donc bomona biso toza penda batu te toza bana mike bobeya kosalaka biso basinema ya boyi bozwi mpe bandeko na biso moko kuna na kati ya mboka bokotisi na nane wana bango mpe bazosala bazotambola na bango mpo bateka mboka oyo boye ya Mvuluski Mbangu Kipavita oyo boye ya Patrice Lumumba boyebi aza kutu na cimetière te Patrice Lumumba po atelamaki alobi sikoyo lukula tozwi penza tokolakisa mokili mobimba oyo mwindo akoki kosala ezala te ndenge boyaki ke no biso batomemi civilisation mobimba tout ça civilisation wana bino moko boyebi bandeko na ngai bamindele oyo boye miyibi na makambo nyonso ya mayele bakoko na biso na Egypte Ingeta.
Basoko na biso ya Égypte pharaonique bazalaki ba mwindo. O basala penda nyonso bomonaka. Ba pyramide, la médecine, la philosophie, toutes les sciences, c'est nous qui les avons inventées. Matondo, Bayibi batina bakombo na bango, bayer boyebe kokotisa biso, babomi nyonso, yango na bakotisa biso na pasi. Pona lokola ke penda ba se venger contre bino. To sala ke bango nini, to sala ke bango eloko moko te. To kabila bango sans que to permettre vraiment bandeko lobby tozoko benga bino lobby soki openza o lobby kozali mwana Congo lakisa yaka ko défendre mabele ya Congo. Matondo, jeunesse. Ingeta. Vraiment naza pour se prendre moko na bandeko nyonso. D'abord tolobi merci na bandeko nyonso bazwaki dans Yakomone na Mukola lelo, tozali na 2 jours. Nous le savons très bien que ce n'est pas vraiment facile, surtout un jeudi. Yakomone na bateau babimaki lelo. Et comme on a bilongo on a zomona lelo, on a monaki pena kuna na sika tozaki na terrain. Mumba. Et pesinga ima kanisina mona lisusu komba o ya 2015. Comme on a bolingo on a moni lelo rappelé en 2015. Donc yango tozoyeb sa bandeko boye. Tozana 2 jours. Le deuxième jour, ils allaient lobby. Par rapport à la stratégie, nous avons lelo. Lobby, tu as na biso nyonso, na place Lumumba, na 8h30. Ndeko a un message informé na ndeko que tu as na biso nyonso, na place Lumumba, na 8h30, tu as la marche, autorisé ou pas, tu as la marche, tu as place Lumumba. Si na rond-point, il y a Robert Schuman. Ingeta! Ingeta peuple congolais. Ingeta peuple congolais. Est-ce que Congo est allé à vendre? Non. Est-ce que Mboka na biso côté kama? Voilà peuple congolais, ndenge to pesa kibino message. Nous allons qui dans manifestation monnaie contre la balkanisation, contre l'occupation de notre pays, na projet machiavélique. Il y a oyo to bengi ba impérialiste, na ba na misala na bango, ba dirigeant ya mboka na biso et surtout na Congo. Ndenge toza ko rappeler bino bandeko. Mobilisation na biso na détermination na biso ndeko sala ete tolonga etumba oyo. Lobby le 18 ezali deuxième journée ya manifestation na biso. Alors to bengi bino nyonso bandeko nyonso oyo bozwaki occasion ya koya lelo te ba mama ba papa ba jeune garçon ba jeune fille esengeli lobi to ya ko démontrer encore que le Congo dans son ensemble, que le peuple congolais sont véritablement unis. Tokoya kolakisa na mokili mobimba lobi vendredi le 18 février pour dénoncer davantage, pour démontrer davantage notre démonstration de force en tant que peuple souverain. Ingeta. En tout cas, bandeko lobby tokokutana na place Namur. Pour ndenge bandeko bauti koloba, rendez-vous ezali na porte de Namur, na place Lumumba à partir ya 8h30. Nde tokotambola wana ti tokende na place Schuman, là où tokosala sitting na biso ya kafu kafu. Na yango wana to bengi bino lisusu boya ebele bandeko mama Congo ezali à danger démonstration na yo côté le manabiso côté le manabino nyonso nde kosala tolonga etumba oyo Ingeta nazo benga bino ba peuple congolais surtout ba mama ebele boyaka ba marche te so ezalaki moziki mbe botondi ebele so ezalaki kotonga mbe boye ebele na beleli bino ba mama botika nano moziki mpo na lobi botika nano bandako mpo na lobi boye ebele na 8h30 na porte de Namur biso nyonso tokende na Schuman mpo na likambo ya mabele eza kaka bacombattant te ni bacombattante eza mpo na mabele ya Congo mpo na biso nyonso bacongolais. Alors nasengi na bino boya ebele. Alors Ingeta le Congo d'abord. Merci. Ingeta. Chilombozo bao talamakambo sayi. Chilombozo bao
O Chilombo Zoba o tala makambo sali. Ingeta. Balobi tolobenga appel général toute la diaspora congolaise. Les Congolais et les Congolaises. Zaïrois na Zaïroises. Tobengi Sibino lobby na 8h30 na porte de Namir. Na sortie à métropole de Namir na place Lumumba. Tokozala na 8h30. Tokolongwa à partir de 9h30. Tokozala destination qui na rond-point Schumann. Tokende wana pona ko dénoncer. Lelo vraiment na sengi merci na bande ko nyonso ba participer ki na le mokolo lelo. Toyebi ke lobby tokozala sur le délai. Le président Moukoula, Lumé! Ingeta. Merci. Bon, on a trouvé ma photo en boucle, s'il vous plaît. Mais ça, je sais. Chilomo mwano yo.